Merci beaucoup, très chers internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'à ce moment, vous êtes tellement nombreux pour vous suivre votre émission au Bolingakaming. Abonnez toujours à Idéologie TV. Pour le Idéologie TV, Yangonde Mouténa Makambo. David Wembe présence confirmée pendant Sagabino toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, c'est un David Wembe la Sagabinango, na bête la Cabino Masoulon, la rapport actualité. Et là, la rapena pas David Wembe. David Wembe présence confirmée. Na place oyo bazolela papa Nabiso papa Paulo Tudilo Kati donc yazalaki apôtre Paulo Tudilo Kati donc bazé un peu moins combo mongo na moi naye le sénateur Paulo Tudilo ye producteur mais papa na yazalaki apôtre donc papa penaza muta nzambe penda donc na ndenge penda na ndenga kibonzambe penda donc David Wembe naza na kasenda place oyo ebembe ya papa Kati eza bana kasenda tozolela nayebi na minute oyo ba JR ndimandi na kati ya Paris wana bazolela Laura Kese de Dijon ye pazolela po bana kaskel basangani bango nyonso pe ndenge ezalaka kaka papa Kati azali papa moko asangisaki ba jeune trop papa Kati azali l'un ya ba papa oyo babandi makambo ya ambiance na mboka oyo na Angola bave bakota kala na mboka oyo ba papa Kati donc basali mo makambo belebele na kati ya Angola pona biso so bato to lobaka mangala to koma mwa ba liberté na makambo mususu ndenge ezalaka donc grâce à ba papa Kati asali sali mo makambo belé ya ngona bomona nga Paulo Tudilo etake mwana ye pe akota kaka na linément na lignée ya papa na ye ndenge ezalaka kaka balobi to lela na batu oyo balela bazolela to sepela na bato baza ko sepela Paulo Tudilo soka zana makambo na ye tozalaka et soki pazolela esengi biso penda presse Angola tozanga te to ya kolela na Paulo Tudilo. Je vous laisse avec Chika Bosango bo accompagner déroulement ya ebembe to ya ba cérémonie ya ebembe ya apôtre Paulo Tudilo ndenge ni nezoleka. On se retrouve jusqu'après. Kombo na Yesu Masia. En nome de Jesus Cristo. Nazali kolongola elembo oyo. Estou tirando esse sinal. Yesu Masia. En nome de Jesus Cristo. Nazolongo la pete oyo. Estou tirando esse anel. On a déclaré maman Nabiso. Para declarar a nossa mamã livre d'engagement oyo. Engagement. Na papa. Dele. On a déclaré livre. Para te declarar livre. Bosso na nzambe. Diante de Deus e diante da igreja. A partir d'agora. La loi ya Maria. Você está liberta da lei do casamento que uniu você com o papá. Em nome de Jesus. Na mamãe Nabiso. Vamos falar todos uma palavra para nossa mamãe. Que há o Deus possa consolar o coração dele, possa lhe fortalecer. A partir de agora, que Deus completa a sua libertação. Que ela está livre da lei do casamento. Que Deus continue a dirigir a sua vida e cumprir as suas promessas na vida dele. Oramos todos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, entregamos a tua
Deixe que a tua vida seja conduzida pelo Senhor. Que a tua vida seja nas mãos de Deus. Todo mundo que vai querer aproveitar na tua separação com o papá para te querer o mal. Aquele que te abençoa, que Deus te abençoe. Aquele que te quer o mal, que Deus te abençoe. Eu te levantar como selva da palavra de Deus, em nome de Jesus. Quando levantar, tudo na tua vida vai levantar. Eu só me levantar. Todas as barreiras, todo obstáculo, todas as mãos, espírito de morte, seja longe em nome de Jesus. A partir d'agora, você está livre. Você está liberto. Você está liberto da lei do casamento que te uniu com o Papa Tudio. Deixa que Deus Pai esteja contigo, te cuida, te protege e te faz vencer em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje papai lhes deixou, mas você, Deus, não lhes deixou. Você estará com eles sempre até o fim do tempo. Razão pela qual nos entregamos nas tuas mãos. A grande herança que eles deixou não são bens, não são dinheiro, mas é Jesus Cristo. Assim que eles te conhecerem ou te conhecem, é uma garantia, uma certeza na sua vida. Papai lhes cuida e ande no seu temor e te sirva e seja um testemunho através do Papa onde ele parou, que eles continuam. Nos entregamos nas tuas santas mãos. Cobre com sangue de Jesus. Nos guarda como Maria tem guardado os teus filhos. Fazer uma homenagem. Capacité, comme disse, nous avons la carte de 10 Nous avons sur la maison de la vie. Bomba, l'accent de la vie. C'est pas vrai. Dis la barrique. Vamos se preparar depois que o pastor será a vez de Timba que vai passar. Mas se é para não demorar uma vez, não tem uma pouco de tempo, faz favor. Vamos consultar
mapana musika na moka eomai atakola kate não foi logo. Neste mundo nós vivemos, esperamos duas coisas. A vinda de Jesus Cristo é a morte. Mas esta morte do apóstolo que nós esperamos, não pensamos que deveria ser só hoje. Esta morte nós estávamos a esperar talvez 20 anos. Mas os nossos pensamentos não são pensamentos de Deus. Agradeço a Deus, porque Ele é maravilhoso. Queria testemunhar um pouco. O apóstolo Paulo Tudilo, se ele foi hoje, porque a missão dele atingir ao seu fim. Por quê? Com 2 dias da idade, logo que a mãe dele lhe nasceu, a mãe dele perdeu a sua filha amada. Pegou o bebê, apóstolo Paulo Tudilo, foi lhe deitar no fosse, não é pilha, mas fosse. Aconteceu, as pessoas estavam ao redor, chorando, o bebê que foi morta. Notaram que a mamãe saiu, mas está a voltar sem bebê. Tentaram acompanhar onde a mamãe foi, foram encontrar o papá apóstolo Tudilo, quase a fosse lhe engolir. Deus lhe socorreu com 2 dias. Aquela mamãe lhe apanhou, lhe deu o banho, lhe guardou na guarda-fato 3 meses. O dia que a mãe veio para entregar, aquela mãe que apanhou o apóstolo Tudilo no fosse, para entregar na sua mãe própria, a mãe pergunta: será que não foi morto? Aleluia. Amém. Na guerra de 1992, ele estava pronto para ser morto. Vieram lhe apanhar no quarto de banho, lhe vestiram a bandeira de UNITA, pensaram que ele era UNITA, mas Deus mandou um anjo em memória o falecido pai do nosso vizinho Eduardo Paim, ele que veio socorrer o apóstolo Paulo Tudilo, dizendo: ele não é da UNITA, ele é simples comerciante elenguei. Para mim, não foi o falecido pai do nosso vizinho Eduardo Paim, mas Deus que mandou esse anjo, porque ainda não ele tinha entrado na missão. Mas quando o dia dele chegou, entrou na missão. Cada um de nós temos as nossas missões. É por isso na vida, quando estás a andar, deve saber porque eu estou aqui no mundo. Deus deveria te criar barato, deveria te criar piolo, cão, animal, pão, árvore. Mas por que Deus te criou o homem? A missão de Papelengue era para puxar primeiro o povo ao seu lado e depois deixar o mundo testemunhar quem é Deus. Papelengue abandonou o mundo, se converteu, começou a servir a Deus. É um grande testemunho, aonde se vendia bebida,
aonde se desbundava, agora é lugar de adoração. Deus queria testemunhar que a missão do papel Ngueye ou do apóstolo Paulo Tudilo era para testemunhar a grandeza de Deus, o poder de Deus. Quem é este homem que poderia dizer a papel Ngueye, será esse dancing Ngueye? Quem é este homem? Será que sua mulher? Eu fui sempre um caminho que Deus usou, porque eu estava próximo para convencer o coração dele. Sou um meio que Deus usou, mas não foi só eu. É o próprio Deus para convencer este homem a abandonar o mundo, começar a servir o Deus. Então eu queria só agradecer a Deus dessa grande vitória, tirar uma pessoa no mundo, servindo Deus, testemunhar Deus. E Deus lhe tirou, não é no mundo, mas no altar. Da descer embaixo da terra, com unção na mão. Da descer embaixo da terra, com a unção de milagre, da cura. Deus seja louvado. Já muitas pessoas se converteram, mas voltaram de novo no mundo. Mas ele está descer embaixo da terra com unção, com poder de Deus, com testemunho, com trabalho. Eu por isso quero agradecer a Deus, que Ele seja louvado. Vamos orar nossos todos. Nzamwambote vaiza vaza, Zanguova tukumoso, Onsa moya wetambula, Moya vuya muketambula. Nzamwambote vaiza vaza, Zanguova tukumoso, Onsa moya Senhor, Tu és o Deus, o Criador do céu e da terra. Falaste conosco, Pai. Aquele que vai receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebeu a vida eterna. Eu acredito neste momento de maneira que Tu vieste buscar o Teu servo apóstolo Paulo Tudilo. Ele é o homem, não está morto, mas está a descansar na esperança. Amanhã vamos se encontrar, porque ela recebeu a vida eterna, a vida que o mundo não pode dar, a vida que nem o pai, nem o familiar que pode dar. Seja louvado, Pai, seja glorificado. Tu és o Deus, Jeová Rafa, El Shaddai, El Elione. Aleluia. Eu te chamo a vida, eu te chamo tudo. Tu és o Deus de Pai.
chega o momento, Pai. Chega o momento, o grande momento, Pai. Entrego a nossa saída nas tuas santas mãos, Pai. Acompanha-nos, Pai. Tu és o princípio e o fim. Quando começa, Pai, tu acaba. Saia conosco neste lugar, Pai. Encaminha conosco, Pai, até chegar no último morada do teu servo, apóstolo Paulo Tutilo. Muito obrigado, Papá. Em nome de Jesus, esse é o Rei, e dizemos: obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Merci beaucoup à toi, Dorcas Seuka. Balobila la noga ba punginga no la la kameko bosa na raté. O sola kana David meko sala bien. Merci beaucoup à toi, présent Lengos VIP na kata Tanzanie. Donc tous les Congolais au bazan na kata Tanzanie, il y a Lengos mtazo contrôler bango. Alobi David me kota zob information nengeni ni déroulement ya ebembe ya apôtre Paulo Tudilo kati ndengeni nezoleka. Donc ba uti dako kundaye na minutes oyo tokomi na air esengi moi kopo moi ndenge zalaka mais de mbebe na présence bongo ya les bérets rouges ya Watanabe baza bango nyonso complet pena boene pena zalaka baye pena ba soutenir Paulo Tudilo na tango pasi po bazalaka na ba moment nyonso na tango bisengo bazalaka na Paulo Tudilo na tango pasi pe esengi bazana Paulo Tudilo présent Molisho Botard. Ouais, Botard pena passe makasi pena passe makasi na Paulo Tudilo to pena ba berin rouge mombato ko représenter ba mes condoléances na boss na biso héritier Watanabe somoni wagon pena complet together toujours berin rouge en forme souci makasi pour Paulo Tudilo azape berin rouge
mingi akolobea te abeta héritier Watanabe ba concert ebele ya moni ba béret rouge ba pena représenter awa na matanga toza biso nyonso a complet le général Glody Gucci toza pena ensemble na Power Wata mkoa bongo pe toza na bandeko nyonso baza souci makasi courage toujours biso ba orphelin to bi passe wana ndenge ezalaka kozanga papa salaka passe courage toujours nzambe na pesaka yende azwa ezana ngara toza mabele touta mabele tozonga na mabele courage toujours toza juntu biso nyonso tout tolingaro mingi toekara ko soutenir yo un mot pour na âme ya papa Paulo Tudilu. Ouais lilobe ezalaka nzambe abatela ye a protéger ye koto akei molimo na ye ezala na kimia toye ko assister na le sénateur Paulo Tudilu azamo contre na biso na Béret Rouge tellement likambo kweli de mbile tela partout ya biso ba Béret Rouge pe na porter soutenir sénateur Paulo Tudilu. Bon liloba na lobane kaka azala mtema munene liwa ezanza na biso nyonso de courage pene belé de papa place ake ropema na na kimia biso nde batotikali siko totaka mokilongo ndenge ekende de ba courage belé kai panaye toyaki kaka ko assister par le Tudilu par rapport par le Tudilu pas amongo ya Béret Rouge à quoi les problèmes dont totika été azala tozala naye ba place to la réunion à la place naye donc autoropé ça ezara ba remerciement faut to assister par rapport à matanga tout intérêt ce qu'on est tozongi vraiment molimo ya papa ya apôtre et puis vraiment na kimia ezanzela biso nyonso mambo ya pona biso bato déjà donc nzamba ozara naye te kolela na sénateur poza mutu moza bien atika biso te ya wana biso pe ya moni présence na biso mais to komisika nzambe na onyoso asali na journal elo balela na batu baolela balela na batu baolela Paulo Tudilu ave na biso to la na ala Béret Rouge a soutenir biso papa la biso qui ya moni présence ya Béret Rouge tout ça lelo répondre de Yasta Nzamba me ba les relations publiques ya Béret Rouge du Wata Angola ma présence na biso tout ya Béret Rouge a to représenter héritier Watanabe Latine Wata Mobimba to représenter héritier Watanabe papa Kati Elengeye azaki monument moko na kati ya mboko yo Angola. Premièrement azaki ne loko moko bar moko o yebani Congo Mobimba Angola Mobimba Elengeye na Kasenda. Donc ba mise belé ba boaka ye ba yemba ye quoi. Donc les moi na sous relève on a Paulo Tudilu chara ya père nae azasi sous moko sous ya Béret Rouge. Yango singimna ke bisotu bata latine na to lela na bango elongo quoi. C'est pour cela la présence de Nabisotu a représenté héritier Watanabe, l'homme du mi-ange, mi-démon. Général Glody, mes condoléances. Il y a David où on a parlé les condoléances aussi, de la part de nom du Béret Rouge. Voilà. Ouais, premièrement, on peut nos condoléances à sénateur Paulo Tudilu parce que Zamoko Oyabiso, où il m'a parlé de Béret Rouge. Voilà. À part ça, Aza, Vimoko, Aïda Rabiso Montro. Premièrement, perception en place. Est-ce que la réunion de la Béret Rouge? Le yémo penal au bar qui petit nanga Gucci na za Béret Rouge. En plus, azara même moral na big boss nanga héritier Watanabe, je vous salue en direct de Paris. Voilà. Donc matanga ya pas le Tudilu ezwa qui peut biso ba rouge. Parce que tu as ba petit na e. Yango mona que mobilisation au cabine kunene Béret Rouge pendant la vice-président Nabiso et président Nabiso Gilles Molicho biso tout le monde tous une équipe complète et les amis de Wata. Donc Paulo Tudilu penaza pena biso donc banda ki pena banda debi ya matanga banda jour akufaki filelo to la kali banda to zala kana e to tiki te tito ke ko tika dei donc to ça kana e donc Béret Rouge eza staff moko to le la rapena bato bazolela. Voilà. On a le baraka que ton nom repose en paix, Moli Monae et Fandana Kimia. Donc, Biso Peto Tikali, Tobi Kenzambe a protéger Biso. Donc, pas si pénez à Makasi, pas si ça peut moi mingi. Mais Nzambe, Moli Monae Kaka et Mana Kimia. Ouais, premièrement, on peut s'embouter na Oyangandeko, Oyanga vie personnelle, Xavier Lopez. Wana Xavier Nabiso en plus, boss Kade Matumona, délégation Wambo. Batikagi Bisote. Pourquoi pas Nikonka, formateur du boss? Mabichou Selemani, Momo était Sido, pourquoi pas Nani Yamandela Weston, Maître Soupou, donc Bazapene ensemble et Bisso dans famille sacrée,
Gino Kabambi oyanga yaza ya parler à Maramoli to solo lango donc famille za pena mobilisation. Le bosso na pesa mbote na maman c'est le lot Molisho et maman Molisho. Pourquoi pas y a des dimanches na pesi présent de Sikabu Sport Mandela Weston. Disamboka Xavier Lopez. Babi Disamboka Xavier Lopez bambote belé. Babi yonde makambo. Pesi mbote na nga sune héritier Watanabe Gogan maître supérieur. Pesi mbote pe na batunia surtout balinga héritier Watanabe na Paulo Tudi. Pana Kasena ndenge nini bazolela apôtre Tudi Lokati po azali papa ya banebele amoni banebele ndenge bazokola donc atiki bango pena na pasi na mutema. Mana boa tarde. Boa tarde. Kombo na licho présence nanga ezana yo pesa mes condoléances na famille Tudilu parce que ngape na za mwana Kasenda. Ngape na koli na Kasenda donc wana aza papa pona biso nyonso. Yango na yeko pesa ba condoléances na famille Tudilu. Pe malakimia. Ape malakimia yake opema biso to tikali pe to eba ko tambola to eba ko mibatel. Tambola mabe te to tambola bien na opesa nde conseil na ba o bazo tambola bien te parce que liwa tambola bien na o tambola très bien. David Wembe vitesse yo yebi kenga na tambola très bien. Gilles Bangala mes condoléances. Oh merci, obrigado. Donc papa na soto fane pendant 20 ans ngoyo. Donc ngane mu na yebi pe na bien na ko expliquer bat makambo. Ezalaki vendredi, papa zalaki pe bien, avant midi pe bien. À 15h kaka mois dérangement. Et c'est là qu'il y a un hôpital. Tu connais papa dans l'hôpital. Tant comme l'hôpital va traiter, va faire un examen. À récupérer moi mouké. Mais la terre mouké rara au papa a koufi. Kasenda ya ki tombé, tozala ki dessus parce que o ya koufa zaki ba na soka na Kasenda. Désolé quand bungu si mutu moko numéro 1 ya Kasenda. Dans ce niveau Kinshasa dans Moferi. Notre bungu si mutu munene ya Moferi. Donc il a vu la Kasenda. Donc après nous so yoka na basango babima na Kasenda. Donc tasuka tikala ki po babima na Kasenda zalaki ngai ngape sina tiki Kasenda yango. Yango toye lelo to kundi papa ki toko na ba 20 midi. Na cimetière à Santana. Ce qu'on a la garde, retourne to zonga ta na saba oba. Papa kufima dans liwa moko ezalaki brisque. Donc mort sur bit. Pour nga na robé ngo mort sur bit. Donc a bela quitté à la muka qui très bien to solone na 20 midi, to solone na 14h, donc 15h. Ndé na expliquer ba tu papa ayoka ka passe na montol. Pas ça mutu abela ka estomac. Estomac dérangeant qui est dans l'hôpital ba kenaki na yende bazwa kita mingi ya retraité été. Maman papa ayo tika biso mais pour nga na confirmer que Moussa na Nzambe. Nzambe azwa ba sa na ngande ngwana. Donc wazaki Moussa na Nzambe ya solo atamona na robanga Nzambe soki Nzambe alingazwa ye. Abela na yeta kendaka na ye carrément na kimia nyonso. Donc apôtre de la nation na biso Kasenda o asali biso mato zala lelo Jili Bangala. Papa moko bien, papa moko malamu donc passe na mutema ya danger. Mais yo moko va kende séminaire moko to lekaka awa. Margué ba église la soute mais to zoko prier. Abaki to lela yete. Po ya sana communion na ye malamu na Nzambe. Donc maté atika yo kote ya soka na suka. To lela yete. To adorer, to lata kitoko. Yango ta Jili Bangala administrateur de la forme ya Luanda. Yango bazui impère kakat. Ya kiyungulu. Soki ngana lati baba wala tani. Nanjilo ta komi pasteur, atika le loko moko pona ye moko. Yango la tika la binote. Tani ba. Njilo ta komi pasteur. Njilo ta komi pasteur. Atika la loko moko pona ye moko. Njilo ta komi pasteur nazo loba yango. Atika la loko moko pona ye moko. Ya kala ngolo ba bitumba na ye. Yango na ye ngolo ba papa la sokati la sani. Un mot pona am ya apôtre 4. En tout cas papa ke pema na kima. Na ministre de place na brother d'Abraham. Dans le boko pena Abraham, parce pauvre Lazare azalaki. Donc on a évité témoignage à papa o ya tamona robanga Nzambe, surtout na tant o Nzamba zuye. Sanctification lesquels sous makas. Papa talibana ngazu ko mona te yeka na Bible donc na maloba Nzambe. On nga yebaki liwana ye. Bat Nzambe bakufa ka bo bayeba liwana bango po liwo pena yebaki yango. Ami Tudulu mobimba dongi courage. Bino kutu bien papa sali bino non tu mutaole la muninga li pasate. Ko bana ba mapasa ko bana ba Igor ko bana ba Sheribo ko bana ba Tudulu Paulo dongi mutaole la muninga li pasate po papa sali bana bien. Donc papa malamu waza kana souci ya bana. Papa sala ki bana bien mutu na mutaza encadrer na kwena. Donc kitoko baza courage leka. Donc batika penzela Nzambe te. Président Moussa. Boa tarde.
Botard de David. Papa Kati, aza déjà papa na biso. Donc biso to komela na quartier oyo. Kasenda, quartier biso komeli Luanda yango. Donc tant to komaki bazaki parmi ba papa o ba yambaki biso ba fongolela biso mutema poto zala ba o to za lelo quoi. Donc tangu sangwane ye na yambaki yango ndenge moka na bana na ye o ya boti biologique donc il passe kana mutema. Yebi sanga ma zala na passe. Am na ye reposer un peu. Soka tambolaki na etambolela mabe nzamba ye bakolimbisa ye azala parmi baganya mukola suka soki tokutana kana na kati ya paradis quoi. Donc malobo tokoloba yango wana et puis courage na kati ya famille Tudilu Mobimba kobanda na ye moko sénateur Paulo Tudilu baleki na biso bantimba bango nyonso ba Igor donc courage et puis ba condoléances isusu ya makasi na part na biso quoi. Na part na biso. C'est vrai Karabata. Boa tarde, David. Napasa mawa tokufeli moko azala kwa papa na ngape. Ya. Aza papa munene ya mboka oyo akufi donc biso to participer na Paulo Tudilu. Esala inga mabe parce que na ba moment oyo. Tu vois? To ba moment moko boye donc ezana bien té to bondela trop parce que to vivre bien té. Mais matanga lisu eye donc famille wana na bike bazu choc. Donc ça dépend passe. Bon aza mosali na Nzambe pona ngai apema na kimia. Apema pena na kimia. Un mot d'encouragement na famille Tudilu Mobimba. Bon, famille Tudilu, premièrement Paulo Tudilu le sénateur donc courage kaka za makambu nzambe na pesa inda botolaka. Eza journée ye nzambe ayebaki. Donc senga toujours bas en force. Babosa na ngo bazwaka kimia. Tout ça ensemble là-bas. Problème de tes alliés, moi papa ben moi l'obité pour ça qui me coach moi to yoki papa. Bino bana kasenda li solo boka kyango ndenge nini tongo boka apôtre Tudilu akufi. Et ça là qui bino ndenge ni bino bana kasenda. Donc ça là qui me passe vraiment au baoba. Tara baoba kufi. Dans état baoba quoi dans et l'homme grave. Ça là qui me passe donc to les papa. Ah papa moi j'avais bien un bisto donc to partager ma na famille qui dit lu bana kasenda ya nzamba zo amna ape malakimia vraiment et le noko ba wana ya nzamba pesa bango kimia na likambo bazui nzamba pesa bango kimia vraiment apesa bango kimia si na yoka elenge yeti na yoka ngo vraiment mais na kutango te mela na yeki na yoka ngo que son âme repose un peu donc liwaza na tiro toroki mangote. Un mot d'encouragement à la famille Tudilu Mobimba. Nzambe na pesa nzambe na zui donc courage à toute la famille. Ouais, comme on a Mario Alvaro, ya Tudilu akufeli papa en tout cas mes condoléances et pas na prometa qui est que nazo compatir malheur au ezui yango na ye producteur international en tout cas mes condoléances. Ya c'est en fait ça quoi. Bon, particulièrement na Yemoko Tudilu, na désejar yeka ba courage et anzela bisonyonso et pas courage quoi. Donc c'est en fait ça quoi. Donc aebake comme anzela bisonyonso, il faut na mokili conseil na repese kaka l'humilité précède la gloire. Donc azala vraiment social na ye ba fait muswa mike oye la na vie ameko éteindre parce que tozaka bandeko tozaka communauté mo lo balingala donc bondeko nde eza bien non ton ayoka kiango et puis c'est kapasi potala ka papa ça les bisonyo so bien vraiment donc moli moné toujours et puis makana kimia et puis ma vraiment na kimia donc bazaka toujours forte. Donc, mingo lobezate donc courage ka courage. Ba batikali ba mi batela kaka vraiment. Chamoboto, boa tarde. Boa tarde. Ouais, so moninga na matanga oyo. Vie kataza vie na ngai na yebaki na 80 na 91 tocha. Na utaki poto na yaki na papa Wemba a invité biso nyoso awa. Tawa azaki na bar comme na we elengeye. Mais tant que ya talibiso aibisi papa mbaka na sepeli na petit wana mususu papa mbaka aza musicien tabi aza musicien pa na lingi ayaka kuliaka ayaka na pesa mbongo hotel
alors que ngana papa bato bavanda na hôtel nini Méridien Président babandi koyepa vie kati yango monaka babwaka mangala yebisa Acha Movoto tokutana na elenge ye epa ya vie kati donc seul vie libanga azwa na vie euta na Acha vie kati vie na ngai to vie na ngai mpe ya kati alors to na yawa nakuti ke vie akufi nakosala lokuta te ya vie na ngai mpo bamisia bakotuna ngai tobwakaka yo na mutu wana toyembaka yo na mutu wana ndeni okomaki na matanga na ye te yango nakomaki en tant que père petit na ye V4 mangala ayebisa Acha Movoto tokutana epai ya kati na bar elenge ye so boyoki nzembo ya viva la musica ya dona te boyoka ke nazalaki proche ya vie wana donc c'est mon vieux nayaki matanga na ye merci. Histoire nini ya papa kati oyo koza nango au monde entier bazana posa bayeba po bazoloba papa kati fille première personne oyo asala bar tonganda na kati ya Angola ya batamangala okoza na histoire nango o relater biso pena toyeba monda. Mais oui ngana ya na 91 na mboko oyo nakuta bar moko awa elenge ye epa ya kati vie pas adopter ngai abi pecho na lingi na sepeli na ye azala petit na ngai ya mbula na mbula yango pe nazalaki bar ya liboso pona biso bato mangala komo nango ezaki elenge ye bon nzambe pa bengaki akoma pasteur tokoko boya yango te bon nzambe moto apesaki vie ape biso vie 4 a récupéré mwana na ye topesi kaka merci ndenge a récupéré mwana na ye aosoccupe na ye mwana mpe vie 4 akomaki kosalela nzambe asala baeglise banini na appel ya nzambe donc merci à toi merci que son âme se repose en paix asali mingi asali biso bato ya mangala aye kosalela mpe nzambe na ye nzambe alobi bon ngonga na ye ekoki na bengi yo ozonge pananga donc na minute oyo aza na kati ya paradis baza ye na nzambe nasepeli nakanisi Paulo Tudulu le sénateur nakanisi libota na bango mobimba nakanisi mpe David motu na ngai tous les jours nakanisi mpe pire petit na ngai Tseka na grand prêtre na ngai ye wana aza na ngambu donc ye prêtre ya baprêtre so tobi prêtre ye aza poto na Luanda na Lubangu donc ye moto azogere bamituka ya danger bani bahotel banini. Paulo Tudilo, c'est un grand ami. C'est un grand ami depuis 1993, 92. Tout est banni, tout ça ami, tout ça là toujours ensemble. Vieux 4 vient de Chakala, Vieux 4 vient de Chakala, tout est banni. Bon, maintenant mingi rolobate, mes condoléances à la famille, tout dit l'union soit. Merci. Merci beaucoup, Gilles Bangala Lobby, merci beaucoup à toi, président Lengos, Nakata Tanzanie, VIP, contrôlé Bango soit na yepena donc moi na Tanzanie nyon so za congolais aux la Nakata Tanzanie, il faut le cas président Lengos pour yem diriger communauté mobimba sans un pour sa visa Schengen. Solane Emmanuel Schengen. Donc j'aime mon pour na yo. Mon vieux Batard. Bon eza matanga monmo akoloba teke eza sango ebembe monmo akoloba teke et ça lié bien parce que y a une grande surprise dans Zaïka boy na moi na réseaux sociaux puis petit nanga Cheribo ndé na moni a publier liwa ya papa Tudilo de par là na iko zala informé que papa Tudilo n'est plus et c'est ngaka ke na koma to meka ko partager douleur wana na famille quoi. Le moment où on a na papa Katiza déjà c'est un serviteur de Dieu. Il est comme on est vu sa vie en Zambie, ça qui déjà en droit chemin. Peut-être pour la biso batamokeli to moni en surprise, mais pour naie sa gloire que aujourd'hui il est allé assis à la droite du Père.
il y a un problème, donc maintenant c'est à nous de prendre la conscience. Neni toko vivre pour y a sali tana etala à botami à koli à boti à sali o ya kokai kosala tina agi a komi lelo nzamba zoi molimo nae mais peut-être biso na jeunesse ya lelo tozo koka kokoma na ba agi wana te peut-être quelque part kokima mbango eleki biso yango mwa tozo suka na nzela quoi donc biso toko landa ba exemple wana. Pour la famille, tout dit, d'abord, les familles chrétiennes. Là, je vois tout le monde, ceux qui n'ont pas dit qu'on citait Bakombo et Moulaï. Donc, pour la famille, tout dit, les acquis, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reçoit. À Pesaki, Azui, Topé Sanzambe, merci. Famille est à la ini. Tukande babara tolela na ba obazolela to sepela ba oba sepela minute tozelele longola papa na biso apôtre Paulo Tudilu azabena papa mo pena akambaka biso vraiment bien mais atiki biso be bato tikali en tout cas to kumisika nzambe na ndenge tozali sénateur Paulo Tudilu le grand producteur na biso na Angola par ya ba musicien na ba artiste et comédien to pena kolelisa longo ngai pena comédien na bino ye zentwe konkolulu na ele la pena longo pona uzabo fina pena pesime na sambe la ta sambe la poto kundi apôtre mais na mona ta le sambote Seigneur Alzamenai ma musicien belle Seigneur ya ongo mama ndoina ma menga na omo le roi de la forêt mama ana o asa ndoina Mamenga sina ome mo onji, mo pa mo onji ofio mine noina. Esilite, mamenga sina ome souverain mina na majiwe piana papa se noina. Mamenga sina ome Messia, lutumba sima o Messia noina. Na nia sawana pe, na umisio po o malam, ma fali pupa ni apela merveille noina. Fais gola, Jésus de nias noina. Papa m'a fait bon ndoina ma menga sina ombe Seigneur le tumba ndoina na nia sawana na pesa numéro téléphone na pa apporte et si osai pesa ba nesu ba ufa numéro na 923 666 67 na sua wani meona pesa pa matunio soba ufa merci moi bizeng et organisation ça bien toi na confinement mais moi na batu ba c'est bon donc voilà bon ils a pas si biso tout pas le tout avait na biso to na tant ko feli papa ils a papa na papa na yo papa na biso tout donc c'est normal ouais donc il fait ça biso tout pas ici. Donc voilà. Bon, papa Nzamba Yambena Kimia et puis Nzamba Yabena Moulimo pour papa dans un dernier temps servira qui Nzambe donc paix à son âme. Voilà. Donc courage dans la famille tout dulu surtout na venanga pour na venanga les autres batu mususu non mona te Simba Tudilu Cheribo Tudilu venanga pour le tout de famille mo encouragement. Jean-Jacques Boitard. Oui, Boitard, monsieur le journaliste David Ewimbe. Voilà, justement, nous avons écouté vers minuit, dans mon publication à partir de compte il y a monsieur le sénateur Paulo Tudilu. Et c'est une triste, c'est une passe fort. Azamoko, papa Walinga, Penabi Rouge de Wata, Osala Bissopi, courage. Alors, on a mon copain Rouge dans Angola. Voilà, c'est la Bissopi triste, ma casse, topé de Benapon, on a bien aïe, on a aïe. Paulo Zapapa Nabiso, on a coco Benato Zangi de apene baba na mboka oyo abani masolo ya bar na ninga mboka oyo doki voilà toka rendre moi j'ai pas parlé na biso nzamba abatala isika ki doki personnel doki de bonnes choses nzamba kaka ayebi voilà njana biso nyoso doki rien à dire. Mes condoléances. Ah merci vraiment, merci pour votre présence quoi. C'est pas vraiment au monde na matanga. Tagao olandinga iti. Tokufeli. Donc patron ya groupe Elengi. Mes condoléances d'abord d'avance à la famille Tudilu quoi. En tout cas paix à son âme quoi. n'a profité pour que ça peut boss nangai mon partenaire privé les boss Abel Maya basala mebele sikaza donc muto asala kamene kwa vivre quoi.